sécuritaire ya parti est République démocratique du Congo ezali ko préoccupé ba Congolais nyonso ndenge kaka balobaka soki mosapi moko ezoki loboko mobimba ezwaka makila yango ba pasteur ya République démocratique du Congo balobi esengeli balelela nkolo po kimia ezonga na Congo este ya République démocratique du Congo ezwa kimia penzambe akota likambu ya Congo wasikoyo bozwa pasteur walesa ndenge moi wa munda udi ushikila aleleli nzambe pasi na motema azokoka te nzambi wani nzambi wani nzambi wani nakolala ndenge nini okondi kolala na mbetu kolala na mbetu yokanisi problème ezali mpo na Goma problème eza mpo na Goma te problème eza mpo na Congo mobimba boyika ya bapasteur évêque Pascal Mukuna aye kolela po na situation ya este asengi na nzambe abetisa mvula lokola ya Noe kasi mvula wana ebeta kaka na Rwanda bandaku na bango ekweya ba tremblement de terre ezwa bango banzoi babimela ba Rwanda basala bango chimvundu boyoka papa évêque mboka ya Rwanda bambule beta ba erosion salama ya makasi mboka ya Rwanda papa ba tremblement de terre salama bandako ekweya ya papa évêque bato ya Rwanda bakufa na nini bakufa pulupulu olobi bakufa pulupulu oyo elingi kolakisa ndenge nini bakongole ezala ya mangomba nyonso bazali kolela nkolo po ayeba kokota likambu ya guerre ya este ekei tanda lopoko likolo ya Congo démocratique bato bazopesa Rwanda makasi bazali kolo bamona makasi na yo oza éternel des armées mboka ya Rwanda bambule beta ba erosion salama ya makasi mboka ya Rwanda papa ba tremblement de terre salama bandako ekweya mboka ya Rwanda tinda ba epidemie bakufa pulupulu banzoi babimelaka bango na samalobi mseki banyama ya zamba bazolia ba. Le processus qui est engagé est éminemment pastoral. Et nous voulons insister sur le fait que notre présence ici à Goma est aussi pour porter la voix des milliers de Congolais des autres provinces. Vous savez, nous avons affaire à une province de plus de 2 millions de population où il y a des femmes, des enfants. Il s'est passé beaucoup de choses, il s'est raconté beaucoup de choses et nous sommes venus d'abord nous rapprocher pour palper la réalité du doigt, voir ce que vit réellement la population ici sur place, voir également les questions liées à l'humanitaire, parce que vous avez appris qu'on négociait sur le couloir humanitaire, mais aussi il y a toutes ces questions sur les violations des droits humains. Donc il était important pour nous de discuter froidement avec les acteurs qui sont ici sur place, mais aussi prodiguer nos conseils et montrer à quel point la paix est une nécessité incontournable. Ce qui est président de la République, actuel Félix Tshisekedi, Ayokaka Mwanamboka Jean-Marc Kabunda Kabund. Mais tu rentres comme la situation haute. Oui, la situation est là. Maintenant, quelle est la situation? Maître Glodine Lombassi, à l'obit de la moukine en retard. Non, le bas pouvoir n'est la moukine en retard. Parce que Mwanamboka Jean-Marc Kabund, tout en étant au pouvoir, à mon avis déjà danger au Ezalaï ko Getembo Canabiso, a Ebisaka président de la République déjà qui, tout réduit le train de vie à l'institution. Président Ayoka Kité. 2, tu vas pour créer ou te former une autre armée capable de faire face na Rwanda au cas où Rwanda a conquis ko déranger biso lobby. Président de la République Ayoka Kité. Moi Namboka Jean-Marc Kabund a ça ba proposition moko concrète
pour mettre fin à la sécurité, l'insécurité dans l'Est de Canabiso, mais le président de la République a eu quitté. Donc, tout le monde qui est en retard, peut-être le pouvoir est là qui est en retard. Et ça qui a bateau déjà tout en étant en pouvoir, il y a qui déjà que Makambo et Koka qui peut-être l'homme pour ça. Ils sont perdus, on les a enlevés. Un grand camion. Nous a bloqué au niveau de ce s'il y avait pris beaucoup de temps. Il y a quelqu'un d'autre? Non. Ah, donc c'est au niveau des Sosimat, donc vous étiez bloqué. Bloqué là, oui. Ah, d'accord. Ok. C'est dit. Il fallait vous débloquer, vous portez l'avenir du Congo. Oui, on s'est débloqué avec quelques conséquences. On a changé d'itinéraire. Ah, vous avez changé d'itinéraire en fait. Ah, d'accord. Ça c'est pela sous matin mana chango minene loi hippopotame aiba akomsi soda réfugié soda telengani pas mal la tata mais mutombo akanga déjà lukuta ba question nyonso mutombo atuna ye tango azo répondre bomona kinenga zo tutula miso bomona kinenga zo tutula misto muyibi siko yo mamu oya oya kokota na via bato femme tama asilama yo femme tama ndengo ke wana donc succès mwana mwasa batu esali yo motema pasi succès mwana mwasa batu ezangisi yo kimia succès mwana mwasa batu na ebite so ayeki oyemba na église ya tata na yo po tata na lingo mona basi te po yabino ebandaka boye no ozobanda yabino ebandaka boye peut-être tata no nde aza na simo na tindi yo ke femme tama aoya po sikoyo ndenge makambo ndenge yo kobanda omemelango siko femme tama akozo nga ya koya ipa papa na yo aluka moye boti akimia papa pe akoprofite na sima akimia wana so femme tama aza pe femme forte achei na se aniki eka na bureau wana parce que eza ndenga stratégie na yo na papa na yo bojuwa kaka bongo ozoyoka oyebi déjà ke ndenge yo kopelisa ye okopelisa ye après ya komona ke ok po solution ezwa semia to kende pa papa na ye tango bobengi pe papa pe boya mama to solola bo sololi bien tata koloba si tata azala peine esprit ya domination akodominer moi sa bato azi ya tie na bureau ale mobali ya femme tama fongola miso eloko jema mwazo sala wana eza jena ye na papa na ye basalaka aza na posali ya mwasi na yo amoni déjà femme tama aza mwindu mais lèvres rose ezangi tata ngo kimia déjà comme ça la coupe na mwasi na ya mulili po mademoiselle mwasi na ya mulili mamu na ndenge na bango ya coupe donc omoni mamu tata na ya zo mamu centrifia mamu na ndenge a coupe bazo siko elongi ya satan balatisa mamu siko tata na yebisa mamu ke yo ko tika la mwasi na ngai omoni coupe na bango ndenge ezalaka fongola miso femme tama papa tama ba ke olale la mwasi na yo merci mon grand frère ba ke olale la mwasi na yo et pas tata wana pour rien fongola miso ya ba jeune bango eza ba jeune ya bango mamu na senyo na kombo nzamba likolo azoyo kanga mamu na posa o yambanga na émission mamu salela maloba Karine Mokonzi ayebisi yo salela maloba la baronne ayebisi yo alobi o yambanga na expliquer yo pe makambu tata na yo asalanga wotika siko likambo ya femme tama eloko nga na ye kosengo na poko alelo yango wana mamu bokatelanga message oyo bomemelango mamu aya koyambanga
n'explique yepe na basi mususu oyo asala bango makambo wana nazana ba contact na bango o bakoka oloba na ba caméra te o babanga na bango bazoloba mami ya yo kutu basala yo boyebongo biso tokosuka wapi basango nazana bango ata na kuzu mamu na kocha na telefone mususu o yamba bango ata na nenga telefone na ibisa bango ba changer ata mingongo o yoka bango makambo tata na yo asala bango bazape bana basi lokola yo siko o ya ko ibisa biso makambo femme tama aloba ya mabe eza wapi parce que ayebisa kibino abotaki soki eza ya solo soki eza ya lukuta etali yo na nini etali yo anini tata na yo moko aviola akosaki eza montage mutakala tata no libanda azo wanga na yango azolobeza ya yete siko femme tamak nde ya femme tama ya ko confirmer ye biso alobake makambo ba mwalobi eza ya solo population bolimbisanga ata femme tamak so asali makambo na za mwasi azoba yo moni mwasi azoba akosala yango te akosala yango te muchiko sakana na batu ma muchika mwana mwasi batu na kimia bima na vie ya femme tama bima na vie ya femme tama kendo si sana likambo tata na yo bota pote ba komi osignaler lo kwango bima na vie ya femme tama luka vi na yo tika likambo ya femme tama tika mwana mwasa batu mabe na ye moko na nzambe na ye mufuta tika makelele one abenga kombo boy na evite ozoyoka tika vi ya femme tama luka vi na yo bino na tata na boza na réputation ya biente ngana yibisa ko mukolo wana ke ngana filma tata na yo bien po mutakala tata na yo bima yanga ezala ko bomba ma na mi bomba ma na vwandisa telefone nga bien po ba filmer ye mabe na ye bima libanda me yanga mutakala ezala ko bomba nga mutakala na réseau za molwa ezala mutakala na ye loba na bato mona na film 46 video 46 mitinde ba mona na bango kamwa ndambu ya nzoto pa mutakala na nga yanga e mona na te pona filma kana idea ke mona na te ya tata na we mona me ya yo moko mamu ezalaka ya kotanda boye tala munene boye ezalaka ya tata na yo tala ndenga silis priya ndenga yo kokweya lokola ya warabakati yango bien te ndenga vimba Ce lundi 2 décembre, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a débuté la journée par un mini pèlerinage dans la cathédrale où se trouve la tombe de la bienheureuse Anouarité, tuée en 1964 à Isiro en raison de sa foi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la distinguée première dame Denise Nyakero ont déposé leur couronne de fleurs devant la tombe de cette religieuse morte en martyr pour sa foi. À Isiro, il n'y avait pas meilleur endroit que cet aérodrome désaffecté pour recevoir les couplets présidentiels, des milliers de pèlerins, des fidèles et les prélats catholiques pour organiser la grande messe marquant les 60 ans des martyrs d'Anouarité. Dans son homélie, l'archevêque Marcel Outembi a fait un parallélisme entre les circonstances ayant conduit à la mort d'Anouarité et la situation actuelle dans l'est du pays. Cette exhortation de Jésus à ses disciples a résonné avec un accent particulier aux oreilles et dans le cœur de la bienheureuse Anouarité. Elle est morte le 1er décembre 1964 dans la sombre histoire de rébellion. Notre pays était déchiré par une sanglante rébellion caractérisée par des pillages, les vols, les massacres, les viols, les tortures, les violences de toutes sortes, et j'en passe. Le contexte sociopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est peut-être pas différent de celui dans lequel a vécu Anouarité, particulièrement dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Invité à prendre la parole, le président de la République a confirmé l'appui du gouvernement à l'Église catholique tout en l'invitant à rester impartial. C'est à vous, jeunes,
vous êtes l'avenir de ce pays. Et en vous inspirant de l'exemple de la vie de la sœur Marie-Clémentine Annualité, vous apprendrez à aimer votre pays, car elle s'est opposée à cette rébellion qui jadis avait martyrisé les populations de cette contrée et avait divisé le pays, qu'ils vont essayer de s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans des violences contre votre pays, contre vos propres compatriotes. N'écoutez pas ces chants de sirènes qui visent tout simplement à vous maintenir dans la dépendance. L'Église, au même titre que tous les acteurs sociaux, est invitée à jouer sa partition pour aider les Congolais à s'unir et à trouver des solutions à leurs problèmes par le dialogue. Elle doit donc être réellement au milieu du village. Bien avant les chefs de l'État, tous les prélats catholiques ont vanté toutes les vertus incarnées par Annualité. Elle reste un exemple pour la jeunesse, particulièrement la jeune fille et les religieuses consacrées.